Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kolanda chaîne na biso ya www.zumel1000.com. Lelo tozali na esengo mpona kopresente bino ba émission na bino oyo bomesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na kopresente bino ba émission oyo bomesana kozela mokolo na mokolo mpona kotalisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli bango. Ozali lokosu nazwi responsabilité monene na chaîne ya www.zumel1000.com mpona kotalisa na bapeple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te. Ebongi malamu ete biso bato ya Zumel 1000 totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo mpo ete mboka na biso ekende liboso mpo ete bapeple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala mpo ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso mpo ete ezali esengo mingi mpona kotambusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozala kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zumel1000.com. Bandeko babolingo mbote na bino bayebo mesana kolanda radio Zumel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi mpona kopesa bino ba émission na biso oyo bomesana kozela na mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini? Lelo tokolobela bino na oyo etali bomoto ya mama Olive Lembe Kabila. Bandeko babolingo lelo tokolobela bomoto ya mama Olive Lembe Kabila. Tokolobela bomoto na ye na ndenge nini? Tokotalisa bomoto na ye na ndenge ete makambo oyo ye azali kosala na kati na mboka na biso. Ti lelo bandeko babolingo ezala bapeple oyo bazali na kati ya RDC, ezala biso ba diaspora congolaise oyo tozali na libanda ya mboka, moto moko nanu ase retrouve te mpona kocomprendre phénomène oyo ezalaka na kati na mama Olive Lembe Kabila. Bandeko babolingo eloko ekamwisa biso mingi epai ya mama Olive Lembe Kabila. Makambo mosusu asalaka oyo ezalaka impossible mpona biso bakongolais to vivre yango, mais ekomelaka biso possible à travers mama Olive Lembe Kabila. Bandeko babolingo toyebi ete tango tomonaka bamakambo ndenge ezalaka kosalama na mboka na biso, ndenge mpe toyebi ba première dame oyo baleka na mboka na biso, ezali mbala ya liboso na mboka na biso tomona ete Nzambe atindeli biso une première dame oyo azali koapprocher peuple facilement to na bopete nyonso. Bandeko babolingo biso moko toyebi na mikolo eleka na bamboka na biso ezalaki ete po ete première dame omona ye ngulungulu boye na kati na lingomba ya bato to bapeple, ezalaki bopete te, ezalaki likambo ya pasi. Ezalaki komona ntango mosusu komona première dame ou bien ye place moko bo okomona ndenge bakomando bazali kobeta bato meme masoko ya minduki wana bazali kopusa bango mosika mpo nini bapusa na penepene ya première dame te. Alors que na moment wana biso mpe bakongolais tobandaki koyeba te ke ntango biso tovotaka bakonzi wana bayelaka biso bapromese. Na kati na bapromese oyo bango bayelaka biso mpona koloba ete tala soki bovote biso tokosala boye tokozala ntango nyonso tu elongo na bino na peuple. Me ntango tozalaka kovote bato wana, apres nsima ya kovote ntango bango bazalaka kozwa bamabonga
pe bavandi na babiro na bango esili babosani peple. Tango wana makanisi kutu ya bapeple na moto na bango ezali te. Bandeko babolingo, papa pe mama, mwana moke pe mokolo, il faut toyeba yango lelo ete Nzambe asili kotia loboko na kati na mboka na biso RDC. Na yebi ete bato mosusu bamesana koloba tango bazali komona ba evre ya mama Olive Lembe bazali kosala, bato mosusu bazali koloba ete azali kosala bongo po amilakisa. Bato mosusu balobi azali nkoye alati nde poso ya meme. Me bandeko, oyebi babiloko mosusu avant boloba yango, vanda nanu mwa 5 minutes, kamata verre ya mai ya pio omeli, obandi ko raisonner sur mama Olive Lembe Kabila makambo asalaka pona ba peuple na ye. Ndeko, na banzi yo kozali lisusu courage te ya koya liboso ya clavier ya ordinateur na yo pona kokoma kaka makambo pona plaisir. Bandeko babolingo, mama Olive Lembe Kabila ba evre mosusu asalaka pona biso ba peuple ezalaka impossible. Oyo ba makambo oyo bandeko avant lelo ya kofinga tokoloba n'importe quoi sur moto ya mama Olive Lembe Kabila, totala nanu 32 ans oyo esika touti ndenge ba peuple tozalaki kokemba na bapasi nyonso, totikalaka komona te esika bakonzi baya pembeni ya peuple baya basolola babanda ko ede bango na baproblème na bango ya mike mike, totikalaka komona yango te. Epi na tango wana tozalaka pe babolole pona nini ezalaka tango bazali koya pembeni na biso pona koloba ete soki bovote nga na kosala boye, soki bosali boye na kosala boye. Tango tovote bango bake na babiro na bango banganzami bamona na gate, okomona yo moto oyo zangi bamoye okei po kutana na mokonzi yango bakomi koyebisa yo te directeur azali te, alors que directeur azali na ye kuna na kati ya bureau to ministre azali na kati ya bureau, mais alingi lisusu koyamba te, alors que tango ya vote bayaka mbango epai ya bapeuple na ndenge moko ya kosakana te. Yango wana tozali komona ete mama Olive Lembe eloko nini Nzambe atie na kati na ye po ete amikitisa na ndenge moko oyo ete akomi meme kolakisa penza ke ndenge balobaka ete bakonzi ya mboka il faut bazala bangamba ya bapeuple, ye penza akomi kolakisa penza ke azali mongamba na biso bapeuple congolais po ezali komonana. Bandeko, tomonaka yango meme mama Olive Lembe Kabila ndeko moko ya mobali kote ya mikondo na kati esika kutu courant ezalaka te, abelelaka mpo na te ifale basala yo opération ba makambo oyo alobaka eloko ekamwisaki biso bandeko, abeleli na kombo ya mama Olive Lembe biso tokanisaki ete no ndenge alobi kaka boye eleki nango. Me lobi toye komona lisusu na lingala facile, mama Olive Lembe ayoki apeli ya ndeko mobali wana pe akei kosunga ye, ekomi ye pe kuna akutaki bango baza kolamba fufu, azwi meme fufu na basani amemeli ndeko mobali po alia. Bandeko, ata kutu balobi ete biso nde bakongole tozali bato oyo babengi ba Saint Thomas oyo balobi mitema makasi tondimaka te, mena likambo soko ndimi te ndeko yo nde bakoki kobenga yo ndoki. Bandeko, yango ete bandeko mosusu tango bino bozali koloba, tango bino bozali kosala makambo pona koloba n'importe quoi, il faut bon raisonnaka po ete moma oyo tozali komona ete ezali moma moko oyo Nzambe apesi boka na biso grâce. Lelo bato mosusu bakomi kotalisa ete
neti bango nde bazali ba spécialiste oyo bakoki ko changer Congo na mokolo moko to na mokolo mibale non ndeko bango moko na conscience na bango bayebaka ete mboka wana ndenge babebisaki yango ndenge babomaki yango ezali mboka moko il faut ezwa ta makasi pona eyeba to ekende na ndenge ya kosungama malembe kotonga malembe esika nini babebisaki banzela etongami batali mpe baekole etongami bauniversité bamakambo ndenge na ndenge kokota lisusu na baregion banini me oyo akoya koyebisa yo ete ndeko na badiscours na bango ya lokuta oyo bazalaka na yango ya na poto mpona koloba ete Congo kutu basali nini Congo wana toza na bambongo ebele il fallait Congo wana ezali pays riche il fallait bamakambo nyonso to ezala na Congo oui il fallait Congo bamakambo nyonso to ezala po tozali pays riche mais bino bato bosalaki 32 ans oyo bodirijaka richesse wana ndenge nini botikaka kaka peuple na misère ndenge nini bomonisaka peuple wana bomengo te bandeko babolingo tokeba na badiscours oyo babengaka badiscours ya kolalisa pongi to badiscours ya bandoto ya baba parce que mboka na biso ezali kokende il faut kotika temps au temps totika tango na tango malembe ndenge bazali kokende malembe atandele tokokoma po ete meme Paris batongaki yango na mokolo moko te meme Rome batongaka yango na mokolo moko te ezwaka temps malembe na lisungi mpe ya bapeuple nyonso tu oyo tokopesa na Joseph Kabila Kabange na gouvernement na ye tokokende se liboso yango wana totika koyoka de gauche à droite bilobele ezanga ntina ongai nde soki na ye na Congo boye lelo bakomi kolakisa biso ete Congo ezali mboka oyo etondi richesse ke tokoki kozala na baniongo te tokoki kozala na kati ya pauvreté te oui bozali koloba malamu mais ntango bazali komona bino bato bozali kosala badéclaration wana ezali kaka bino bato bokambaka Congo pendant 32 ans alors ndenge nini bamakambo wana bozali kopesa lelo bathéorie oyo bozali kolakisa lelo ndenge nini eshapaka bino pendant 32 ans peuple congolais bomitunaka mpona koyeba esika nini bato oyo bazali kolinga po ete bamema biso